tozopela mingi koto ya bato ya quartier latin na Fali Poupa entre autres tokokende mambuto mona ba Manique de John baoloba na Cindy Leker moto alobaka te tomoni epoussé asala ba video ntango mona ba polémique wana kotala Manique de John wazaki mwasi artiste na biso Babia Ndonga Shokoro pe à son âme koya boye kosatake na Koffi Olomide kosatake na Cindy Leker wazali chanteuse ya mboka na biso n'habité o sala ba analyse ni sur ça. Manique amelaka drogue. Pardon? Manique amelaka drogue. Lobby? Manique amelaka drogue. Okay. Si amelaka drogue. Atikate ti lelo amelaka na. Po Manique akomi ko défendre na komo défendre oteya bano sona ki sunjora lobaki cousine soki cousine mo alalaki soki nani bote tete ake na bongo te po akangama po ezana na place moko na ba voice na ye moko azolo ba kaka na voice wana aloba ke sinjora yo kotelaka mwana ya mwasi wana zindi meshe kutaleki mwana salite ya masina po soki cousine wana zala na masina te wazolo berala eloko na osenga na ye kaka par deux armes et libérer tout par deux armes ezala ngo arme ya ba faiblesse donc ça tout ça ba tout ça la berela lemso na sakanda na se ya nini akoki ko bimselo ka bongo lemso na se ya befe abia bimisa ki yango tala tango aya ko sala droit de réponse otobenga ba voulu si bobo zo bona ke mutu mo asala makambo na ba sa ba sentiment na sa ba nini nazo conseiller nyamakoro wana fatika ba buzoba wana ya kolikaka na TV mbala moyo yo lo ba mutu ya mama na yo non c'est pas bien. C'est pas bien ça la guitare te ya zo finga ba maso ba fingi ya mama na so mama na ta vivant atali bo aki ba finga pona mwana na ya o sepela te za guitare te to yeba oto loba so to na ba kwiti so to na ba nini so to se maîtriser tant ba kwiti c'est la net to yele kana TV ko tene aza o finga bo Koffi aza ko sepela nango non. Merci à l'internaute tout Bozolanda partout dans le monde à travers Concept TV chaîne Abno Bolingara Mingi chaîne actualité. Merci de la confiance pour Pesabiso. Vous continuez toujours à partager la émission, à s'abonner massivement à la chaîne Nabino, j'aime les commentaires Nabino et ça Rabino ça leur toujours plaisir, ça leur motivation, courage. Tout est banning Tokyo Bongsilabno Musala pour nous satisfaire Bino parce que Bino ne Bozalara patron, ils sont aux alara domestique doit rendre au servir Bino. Alex nga nous mona les Benjamin de la presse moi na ba maman autrement dit mon nzambe naza toujours wana pona kosela bino musala derrière la caméra je vois les Vikings Vision partenaire de tous les temps de tous les jours. Un grand merci aussi à maman fille maman Masolo et à papa Audace Milan. Merci infiniment à mon vieux Patrick Trifazé courant ya Chine Gombe na Gombe 32 ans de pouvoir. Big dédicace à toi le jeune boss le fils du pays Apache Moupé. Moi et maman Linda, Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville, toujours à la recherche du trésor Azota Labiso. Pourquoi pas à l'ingénieur Dominique Yelanda, depuis Luanda, le fisco le plus célèbre, mon papa Azolanda. Je pense l'introduction à Batak, vous avez vite compris que je suis avec mon amboka Gelor Longa. Tout me un peu sur l'année par rapport à l'actualité, belé, tout sur l'actualité zébélé, disque qu'ils ont marché, tout c'est long, analyse n'inga au salé là, disque qu'ils ont se comporté comment on a marché, na bafle surtout mingi peu, les alrapé très important parce que na ba plateforme les alrapé bien mais rendement peu par rapport à bafle peu. Lingapeto et baso qui disque que je voulais nini sur l'actualité vraiment zébélé il y a musique il y a Congo l'actualité se dominer na internet et pour nous satisfaire toujours bino ba internet tout au besoin scotché besoin de partager vidéo le Viking sans plus tarder sur ton même langage fongola déjà caméra dans son invité dans ngai Gelor Longa bonjour Alex mon ba maman santé qui bien en Ngolo nzambe kaka kale. Voilà, merci, ça a vraiment plaisir et à vous partager vraiment un micro parce que les rebelles abonnés parce que ça a vraiment banalise et qui n'aura vraiment bien 2 bien au décembre au les cas disque vraiment Bimaki et Bimaki légende il y a Koffi Olomide Fali Poupa Formule 7 balle de match il y a Papa Chéri et Bimaki déjà dans la plateforme et tout téléchargement côté là disque na misato où ils ont déjà marché na habité se comporter par rapport à mon évolution là-bas. Samuel Eto Samuel Eto Koffi Nzembo na bitu kitoko bon pour la disque Bimaki balle de match Formule 7 bas blaka ya la bana otaka Fali Nzamba ba TikTok
na légende ezokela normal ezokela musique ndeti Kofi pena azalaki te mais sikoyo nde akomi komata mwa moke komo oyokana pena na babafle mais jibe ndeka azebuka nde mtezo oyokana asepelaka na zebuka mais bachant na ye vraiment fallait bato bapusa yango na TikTok eza te po promotion ekoma TikTok trop nde so ovandi boye oyoki mwa na TikTok oyoki mwa nzembo otindi siko olanda mobimba nango ozo comprendre mais jibe pena na TikTok osala promo pena sur le terrain pena boye makasi pena eza tata pena na bandala pena nde ojibe pena beta papa chéri bon ya moko moko mais fallait azobeta Kofi pe ezokende nango mwa ezokende vraiment tant lobi papa chéri moi ba moko ya moko oza nini parce que disque bimeza je crois na ba eza na ba 30 quelques chansons pour eza volume 1 parce que ba moko oza ba nini beta kaka générique ou ba champer ezokota chande surtout ya Zulema na bato ya nzembo Zulema nde mutezo beta nzembo penda Zulema nzembo Zulema na o ya 50 soki 50 ans voilà na wana kaka na wana vraiment na wana tous les 31 chansons donc toko retenir ka le roi 3 générique à Zebuka et puis na denze voilà ya onde pena mutezo beta ya onde zo yoka ngo mo be mutasengi be bandela na Zulema wana ndezo yoka alors koto ya formule 7 ya Fally Ipupa bon Fally Ipupa na plus de na koloba pena ba chanson na ye à 8 à 10 les oyoka les obeta c'est à 39 8 à 10 les obeta mais oyoka ya Fally Ipupa ya Fally vraiment bato mashiba monter ya Fally Ipupa les oyoka mais ba disque ça bien so les ba chant ya bien open les obeta moi Hollandi pena au 20 pena bar oyoka moi batika moi 3 4 ya Fally Ipupa omona so ya jibe beti zebuka omona basengi ya Zulema jibe nzemba sen omona ilongwe ozo reprendre Kofi siko comme ya neti nzembo Samuel Eto'o noko bena jour wana bakota bandal mona nini na molar wana na chez les boss ba bete pena moi trop pena bazo senga ngo Samuel Eto'o na Chibola so ye bomaye titi obominga zo beta pena banzembo wana beta comme pena kobima siko liboso pena ya olala tamasko a lancé comme na TikTok nuance et na nini pena na ba plateforme et comme ko beta ko pena ko beta yo pena ndeti nga jona zoki temps ya yo ka sunje muna ye nini za quoi rouge soki nini rouge on a titre moi bon vous avez temps yo on a yo qui pena plus de 12 chansons ça bien ça vraiment bien plus de 12 chansons qui a ko follow m'idée vraiment o a sali ça qui toko ça bien ça lango bien mais sur le terrain tu yebaki ba disque ndenge beta rapeno ça dit Kofi maintenant nous penons en perte ne beta ba jibe nous penons en perte mais ba nzembu o azo beta moi du ko na bango za Fally Ipupa moi formule cette ezo yo kana ba beta moi 7 ou 8 chansons ils ont beta zo la nsamba moi na Kofi 3 chansons balongoli jibe moi na 2 chansons balongoli ça vraiment bon. Par rapport à Bandego Belé, tout le monde qui va analyse, confrère Moussous Babi, formule 7, Babi, on a le roi à train, balle de match, Babi, on a le roi 207 et 6 train, et 6 vitesses, pardon, et se retrouver dans rail, légende, Babi, on a le vélo, Babi, disent qu'à légende vélo, et se retrouver dans rail, au moment où train est isolé. La vitesse qu'ils appellent façon, la vitesse de la façon, parce que c'est marketing, ou par rapport à la réalité pour le monde, est-ce que formule 7 pèse vraiment train, que les cananzélés, et Panzaba disent que tout est en marche. C'est faux parce que ceux qui veulent bon bah ça les moins erreur mouké album batoto yebi Kofi abandaka na se amataka akende u ke fallait abandaka likolo mona pe u asili na so tel pena album ebele pe fallait betaka pena na on suste fallait bilo na skande trop betaka ozomona ndeti boro ya faire asala ki awa nini wana sala mouké o ebeti on miki ipaniquer ba disque si paniquer pena ba disque bon ya faire wana ozomona pena ke epaniquer ba disque ozo reprendre epaniquer pena ba disque otala ke bora faire so beta mona ba basanga o ezonga ezala ngo temps ezala ngo temps Fally elikolo bateka za train azo buka azo sala so ndeli non eza époque Fally bi bato bandoro yo ka ba musique ya ba wenge to ya quartier latin bakoli moi trop ozo reprendre bakoli ko ba o ba Fally baza ba jeune so ba ya kilelo plupart bato bazo kende ba bar ba sala ba staff a danger bakilelo mingi banzeo na bango eza ya Fally bakilelo ça dit surtout comparer que au JBD 7 Kofi vélo non et ça bon côté ça vraiment bon côté bato na ba sali mo erreur ça ba disque ça sur le marché to peut s'attendre dans les sali pas même 6 mois
topesa temps ebimi bato bakodécouvrir malembe tozoyoka ngai nayebi so eza vrai fali papa okoyoka fali bazoyoka ba 7 ba 8 chansons chibe bazoyoka plus de 3 à 4 même mana kofi 3 à 4 bazoyoka mais ezokende ezomarché na eloko nyonso moto azalaka kaka les devants azalaka bavie basa motu makasi ou pas eza bafali nde moto bazala sur le terrain o bato bayoka eza bon bakofi bazala na batemps bakangaki pe bachipe bazala na batemps bakangaki mais pour l'instant eza bakofi bafere banani bainos bi eza pena bongo tokosana te eza vraiment bongo eza bongo. Voilà, alors sur le plan artistique, on a déjà la musique, surtout par rapport à sur le plan artistique, différence nous que ça dans la disque, on a mis ça tout, on a par rapport à la qualité, la texte, qui a vraiment beaucoup travaillé à PCP énergie, ou à PCP moins talent trop makasi sur le plan artistique dans tous les 3 disques. Kofi Olomide a memé le mot auto to zelaki na ngote to sa tandaki na ngote Kofi Olomide bimisi énergie makasi na sens nini abeti ba style mo ebele bara bani auto sa tandaki na ngote ozo mena bimisi énergie mo po azala toujours na temps na top ozo comprendre abimisi ba énergie mo so tali fali eyembeli na ina rythme ne e changer te ezaka ndenge moko so zindi ska falo ti eza na ka ndenge moko po azana bon à époque nous avons attendu yango pena tout ezoko mais fallait venir énergie ko bimiso à travers son rien zéro jibe abetika ne wenge betaka ba rythme ne ala wana ya malembe wana eyembeli na ye a forcer na ité pour dire que zaki asali lelota sala déjà kala makambo eye moi pena tout ça y nini makasi ezati to c'est la deuxième nina ye volume ne koya totalem suna maile waza na poto abakisi subilo mususu on est trop mais la bango nyon solam te misi pena énergie à travailler to moni moi nouveau c'est Kofi Olomide pe a lancé na mon quartier la surtout pour quartier il la lango comme ari sindi na Kofi bon na talaki Kofi Olomide azolo ba Virginie Manganga tunie ote soki sindi ate il fallait sindi fana nanu donc on a pas gêne quartier la pena il s'est retrouvé o bato alo ba te qui voit Cindy to zangi Cindy te non Cindy yembi trop bana 2006 si lelo Cindy yembi trop to ki bena quartier net nga naza content de ko fa fond su banana ni tala muni bat attente yoka ker so quartier te zongi kero dans le rapena Suzuki nazo ka babia nazo ka nani Eric Tuti nazo ka modogo na yoki yango lisusu ayo ki pena kera quartier latin surtout nze mona chibola na cowboy ninga bandi ko yemba ngo ba umba bazui ba vocal balingala la banana no senti que quartier latin a pesi sous chance quartier latin et longa quartier latin et mon année na miroir pour qu'on fait ça so yemba lourd na e choral et zozong ça eza identité ya quartier latin ndenge lomba zaki soka loba lobi madilo asui soka loba lobi madilo asui quartier latin penande et mon année ou bien on va quartier latin et mon so nze mundetia ye ça moi les to ozoka ker benezo zongisa yesu kwa ba voix ne wa o senti choral benezo ngipenda côté ba album ko va sa bimisi mo énergie belé pour nous replacer ba jeune on a sika bayo ka bango ba so chant eza jeter Kofi a risquera na marmana trop kokende ya quartier latin tant que c'était ilongwa qui samba longwe ba modoko bana tant azo ki ba fafali popa et puis que ça album atenta bena tikela bana la temps bazo ba vocal ba yimbi a risque que simbi a kasali force de frappe simbi na tant tout européen na monde pe pesi bana la temps pesa ba on pena temps si ne bon chanter to yoka trop to yimba trop mais après ça baba na mibali pe chance to yoka bango lisusu mais pour na ko se comporter ba album ezo ke ne pena normal ngana ko tala bango ko février na mars nde to tala na 4 chansons pe ndaka et continuer kana ba rythme yo aura 3-4 chansons normalement le rôle est à côté. Donc voilà, merci beaucoup Ndeko Kelor to pusana. Alors na ba ki reçoit pendeze belé oza muto fanda to moni moto ezopela mingi koto ya bato quartier latin na fali popa entre autres to wokini mamuto mona ba Manique de John Baolo bana Cindy Leker muto lo barate to moni et pousser à ça la ba vidéo tango mona ba polémique wana kotala Manique de John waza ki moi si artiste na biso ba biandonga chokoro pe à son âme koya boye ko s'attaquer na Kofi Olomide ko s'attaquer na Cindy Leker wazali chanteuse ya mboka na biso n'habité o ça la analyse ni sur ça.
Bon, la seule émission moko tant chinois il est ngaka to moni vidéo ya Cindy et Bimi to moni mbala moko chinois il ngaka to c'est l'émission na lobela qui ont déjà. Au moni na ba attaque wala nyonso ngamo pe na ya ko vana na otala na zo mona ngo troll. Na sens ni. Cause à la base to cause eloni. Po manika roza na courage te. Ya continuer la Kissinger ba voice wana Kissinger a publier yango. Vous comprenez? Et les qui on a réseaux sociaux c'est qui bango mi balé Kissinger a publié yango. Wana premier sens o na lobela o skoto on a vandi nde na yosa ba analyse na ngape moto na hetala et roza la couf to cause le loroni. O Kissinger moto a publié yango. Na bakanda ko faza la kalango na makambo ko faza la kalango ndenga na yebi ti sikono bakangi mama nikitenga zo kama na yebite desi bakangi que qui m'appelle bakanga mtupe ka bongo. Bon voilà so akimi bon n'est pas cependant na mala qui awa lobi kaka awa na baka ya azomela koka ko to solo ndeni yo to mona te bonne na bite na zali ponga na bi mama nikele lote mani ke peso atalinga ba yebi na yebi kala to yeba ni vraiment kala yebi to solo likutu pe bien bon ndena sa ba analyse soki nga lobeki boye mani ke so eza c'est vrai pour mani ke a komi ko défendre dans les comment défendre te ya bano sona ki sunjora lobeki cousine soki cousine mo alala ki soki nani bote tete non bon mo fali abimana na Cindy asina ake no bongo te po aokangama po eza na place moko na ba voice na ye moko azolo ba kaka na voice wana aloba Kissinger yo kotela ka mwana ya mwasi wana Cindy meshe kutaleki mwana salite ya masina po soki cousine wana zala na masina te azolo belana ozo comprendre soka ba kene bongo okweya eloko na osenga na ye kaka par des armes et libérer tout. Par des armes. Ils ont armes faiblesse. Tant on sait tout ça la berre même sur na sakanda na se nini akoki ko bimselo ka bongo po manike amelaka drogue. Pardon? Manike amelaka drogue. Lobby? Manike amelaka drogue. Si amelaka drogue. Atikate ti lelo amelaka na. Ngana yebi ngato kutana na biso na yebi otalebo ça va. On se comprend. L'aime sous na se abefe abia bimisa ki yango. Tala tant aya ko sala droit de réponse oto benga ba voulu si bobo zo mona ke mutu mo sala makambo na ba saba sentiment na saba nini on se comprend aye na plateau atanga tenga na pesa ko fi $200 na ebembe ya nyarkos to na te essence to kenda na ye to no ke luka ba fifi azumisa makambo bo muna kaka na so ebate so wana bato tinda ebende na so ebate azumisa bilo mo bo eza on na sens te ke na place ya aloba kete erreur na sala ki côté wana ke Cindy limbisanga nani ko fi limbisanga pona bobo eza ngo defect ça ngo defect mais loko yazo sala ya sala ba mission pona loba ke ngazo lobela ezali likambu ya famille na jobe ndeko langa famille ke fali alala ya tena nga bana ibon na liboto na bango fali azalate bana ibon na liboto na bango famille azalate vous comprenez asala ba erreur kotala susu koto ya kolba ke na fali alala Cindy bon c'est bizarre ma muso ateza base ateza nini pona obimisa ngo fo yeba ndenge nini na ko lobelango azamwa la mwasi et ça la mabe et ça be so pe ba didi etapa ba ta carte ta lo ba bongo na singa na sepel na déjà c'est faux talaka muto lo bakata lo bisa dit est choqué quand même est choqué vraiment mais kotala par rapport à makambo ngo ndenge zo kindele to kazolo bake kofia nyokola babia ex papa banana kofia nyokola kofia kunda boma babia ba mambona tout wana erbola tompé sur mais c'est l'ambassadeur culturel Kofi l'homme des artistes amboka na biso munene waza légende icône même ya musique na biso kotala ndenge bazo bambe ba change wana ke ye aboma babia à faire souffrir babia tant babia zara viti babia kufa tout ça o temporisation o gironde la histo bisoyo moni mani ke faut pas pexer mani ka melaka drogue asala ba mission na sa ba kutsa drogue faut pas pexer ke ba doit travailler na bango il faut pas pexer babia tout le monde ayebi yango ke babia zele mutazolo mutupe ya drogue lisusu repose en paix molimo ya mwana ya garçon ba tisi kufa na ngoya ya papa ba bota bana na ye bazati le tout tanga ba comme na ba ndenga mabe c'est pas bien mais tout le bara pona ko claircir ba ton histoire babia déjà mutu ya zolo vous comprenez babia za mutu déjà zolo oyebi ke babia aya wenge wera aboya pona babia za mutazolo si wera boya abia awaza mutazolo wera boya
ozo comprendre azali dem to solo banda kala koloba ko souffrir babia c'est phobie que babia pe alongwa cratete cérémonie pe babia ya ko senga sumbongo babia gravement est malade ko faire bisamo pour ba traiter babia ozo comprendre ba babia nini babia sa alongwa quartier te kala vani na kin a umeli tsaki bango e bangola na ye alongwa de quartier te kala azo sona ko fite so ko faire bomena ndeni quand on a habité c'est manique bilorazo loba ils na c'est ya ba effet ya kutina ya drink ne pena ya ba drogue ba tsaka solo vous comprenez ils a bongo qui contredit ba pour moi so ba tuni bon aboma ba oui na prévenu kana maloba yo loba te abano faire souffrir non faire souffrir ndé ba bien zonga sur quartier de Kofi a mara epoto babia akinda pa joli no bobi mambasala bon on a bien de son basina ba contre basala to ya au monde mutum ça zolo banena fait aya binete joli na zo babia na nani bébé de son c'est ça ba contre ba kena orchestre né parce que zona bendo et poli lorsque babia muta drogue a bolim ça na terme pardon azar ne soute mais tasco bon on babia sala oyibi ke basala disque e yokana te nazo bisa manike ou azolo bana ezalongo na effet ya ba drogue ne fait ya ba quit na mais a changer c'est pas bien tango ba changer bandeko belé pe ba lo ba ke azocha carrière ya mwana na ye a danger par rapport ke ba bokyo za na dif bako na passe au pesa même mwana ne confiance vie comportement ma manière est-ce que comportement maniqué ça un rapport na carrière ya prince babi oui bon na la nzambe te na zaka moto mais na banalise na sali prince aozasu na carrière mulaite mutu moto linga sa ne featuring mutu mo vote abana déjà ko nuire moi ni moko mwana kabana ka pas ferré aye pas héritier a finga ou héritier pour la mwana lai azo finga baton pour la mwana est-ce que prince babi on a celle na musique c'est le lorotin na mo le pas le lorotin parce que moi nazolinga bima azo orchestre mo encadré non bien to la belle mo rezo encadré ben etina na olinga aussi fallait olinga e ko prince babi olinga te olinga soutien yé mo de à nuire nini ya mwana na carrière mwana na et ça na ngosu bo mutu mo côté a olinga azo prince babi nazo mona te parce que yango ye mwana fa amitelema ndenge za na akata hémorragie wana akata yango ke mama na lekaka pona ye afingela yango bato on se reprend et c'est bien te tangalanga mama nini oya mission aleka afinga afinga mission pour la mwana là c'est un solo solo mobo repose un peu oyebi nani na Rigel mo azala pas Blaise Boula oyebi mona mo Rigel akufa pe Rigel na sambela ndenge ni na ngo oyebi tina carrière ne esimbarate pona bongo bat tata mwasi na ye ba longolien beketika na caractère te ba loba fort na TV ko Blaise Boula moi so freiner boy ba loba o ba ko ekoloba akenda caractère te simba to ko fi abengana petwana tili lokoma otsa zolo timo na akota na sama bele vous comprenez excès ya ko loba o mo le dire te na la ko mi dire te na le pas l'état et le côté ba petwana na ba âge déjà ba 12 Blaise Boula zo ki a comme c'est des stars après window c'est vous comprenez peut-être dans cela vocal na sambela ndenga nini ngo pona Blaise Boula vous comprenez peut-être na Rigen azara mise ya la Firenze quasiment ngiringi wa azara ba vocal ya ba fait biso ba somo non bando sala on orchestre oui vous comprenez tata mo sene ba zwe ba kenana e pas Kofi alonga ba Blaise Boula boy ba lo ba kenana ke Kofi pas se pénétrer a boxer peut-être na tengal Blaise Boula orchestre a ke poto mo la tika na sima ba drogue type peut-être na ayo dai. Vous comprenez? La vie faut pas bongo. La vie quand tu moi na mwana babi ayemba ka boye. Non. Vous comprenez? Eza na bongo te. Faut que yeba ko pesa moto ba cadre le mwana lelo mwana okoma moto. Wera zora héritier mukia. Mère ya héritier ayaka tipa ya wera. Asolina wera na leader atalisie. Lelo na famille ni aza kosunga bato. Héritier comme le mukolo asala makambe belé pe oyo ba orchestre belé ba rosala te neti ba redi a miss ba rosala te vous comprenez pour redi dans la na vivre la musique tanga tika lié moko zéro héritier ça ma besoin voir orchestre to beta ba concert o ba te belé ba ko sala te vous comprenez aza mwana mama na ine mtu outside na bere aza ko nuire carrière mwana ne mwana faut ça mutu encadrer bien vous comprenez mutu akadé soki akatana na Vodacom pour la makamba bon pour la maniquer
so akata na photo abudani wa balingo vote wenge de côté 12 pesa ngo puipa ya moto mususu faut okata na kaka okata na kaka metolandi frère moko Alexis Wechi asali banalise na ye alobi makambo ezolekana ya bamanike bakisi njoko basindi leker ezali complot selon analyse na ye abi ezali complot ya Koffi Olomide mpona koluka kodestabiliser carrière to formule 7 ezali disque ya Fally Ipupa na yebi te soki oki oloba nini sur ça te moni pe par rapport ya jeune na pe boza moto osana na lycée bien mais jeune na secteur temps akomi bilobela biloba lo bande comme mema alingola kisa bato ko ndiaza warrior ko leka ba warrior to azobosa na kefala za muntu fala rotika musique fali pe ko za tena mokilo ya se autika la yoela muto olinga ozoya zate ala journaliste auta na politique ayebi ne mambe tambla ina musique ayeba pene mambe etambola oui aza muto ko saba analyse ba ki batinda ki batemba ngala ko ndima teke bon aza muto ko sela ki ko fatinda si manikal ba ke fali alala sindi parce que ça la nini pour énuire album na nini ouais album bato bazoyoka so ce que balobi bon pour énuire album na nini pour ça la nini entre parenthèses vous comprenez quoi toi là hier a commencé la babilo moko pour esepelisa bato ba warrior ba monnaie danger ozomana nani comme nani yorobo azaro lo baloba moni c'est mikola pe mi pe bato basatake na etro bato basalobela truc comme ko de ce qu'on a ba famille pe ozomana internet c'est comme so mutu batake bo mutu akoki comme ko de ce qu'on a famille na yo ozomba ko finga ba mama ko finga ba nani c'est pas bien et c'est pas exact qui te côté nazo conseiller nyama kor wana fatika ba buzoba wana ya kolika na TV mbala moyo yo lo ba mutu ya mama na yo non c'est pas bien c'est pas bien ça la guitare autant ya zo finga batama so ba fingi ya mama na so mama na vivant atali bo aki ba finga pona mwana na ya o sepel alors c'est bla te za guitare autant to yeba auto loba so to na ba kwiti so to na ba nini so to se maîtriser tant ba kwiti c'est la nettoyer le TV ko tene aza o finga bon Koffi aza ko sepel nango non ba sentiment les autres ndai Koffi te mtatindi yo le kamba auto ne question monter ya mère na te ko sekate et ça la bien te vraiment biso tozala ba mama to leka na batela moto mo leka alba ya mère no parce que maman langa vani de tinga na roloba parce que maman moto mo zo roloba ke ya mère na c'est pas bien na mon la pena ke na pe ça valait depuis tu raison na le ben na monde de musique bazo baza trop ça na c'est vérité pour bêtise comme makasi to baso bato to bato na ba place na bangote osopan wo pena fingi moto ke ozongi pe na ndako vandi osobata pe bato misope bazala minoko ya ko finga pe suskutu ekoleka yo ofinga tina sexe ya mwasi mais obosoni ke olanda kango ata grâce mbizi wana sala ke erreur okwana finga bongo te ozana ba moyen ya ko fingela ozomona na bino pe suba chronique bokomi trop na sima bato bozongo ko lakisaka ke pona poto pona nini botika ba salité ele ka moi trop c'est pas bien boy ba robongisa moi musa na bino et ça la moi bien. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Alors, tout comme nous vraiment na souka, pas de bataille pour qui retenir nini parce que c'est tout sur nos vite fait par rapport à l'actualité. Pas de bataille pour qui retenir nini, yo ko to boire à noter des jours boire nos dédicaces. Mais oui, bato oyo bataille biso na ta chaîne qui to ko ngana linga mingi so ba rezo ngana se plaît ça la nga bien. Boye baka kolanda bato. Moni a bien. A so zolanda ngo zo pena bataille kitoko. Talaka Alex moi la ba mama. Soro landé ça la bientôt na ba question monter pour énuire bato ça la bato pas c'était tout na oyo za na actualité to yikolobela ni ça yé pour actualité zali ya album na manike to lobi to pesi toli bolanda ka bato oyo penda te baza ko finga ba bêtise bongo bino bo encourager ba on surtout bino ba leader ba wera ba Koffi bozana bato belé ba jibe na sima la bino ba Fally Ipupa so mtaye lobele alobela disque alobela mama bien alobela raté ba sexe ba mama mama belé et zo ça la bien te parce qu'on est lelo to zali bo likamba manike kundi ba disque tout actualité za rasiko ya manike so fonga internet poto elalite ya manike baba lobby sindi alobi si baba ko sekate Alex baba lobby si baba poto ningani mais ba bosani ke ba changer belé baba artiste basali les oyo kana penza te pona eloko ya manike ya buzoba et dominer bango sur le colo ozomon actualité soki ezali faut to lobela ngona ndenga bien na ndenge ya kitoko na ndenge te na lobela po base bato batala ngala yebana mais oui ozoyebala wasoka loba eloko mo kitoko solo mabe yebala emokeli mo mais balinga ngote ozo comprendre balinga ngote c'est pas bien bino pe bana poto botika ko encourager ka
makamba mabe ebele boza encourager belongo pesa bato kini mutu makasi mutafingi asengi eloko pese mutafingi asengi eloko pese boza encourager bango c'est pas bien ya zo finga ninga boso ba fingi ya bino esande tozana mitemo tozana ba famille tozana bandeko esala bien te yango mona linga robwaka te linga oloba mingi te pona makambo o ezopesa pasi pe na soni mais ba artiste na biso bozala mayele boza ba boidikaka masse mais bino bokomo pousser kutu de sous masango ba finga ba loba o ya fingi fali pede o ya fingi fere net otala mutu lokola a débailleur à l'équipe papa azofinga papa ya bana ebele azapi na ba travailleur ebele faire illettré ebotanga te ebokoma te o dépasser ba limite ndeko na ngai o dépasser ba limite vraiment bolekisi yango mpe bondimi eloko ya bongo non ata Sankara azosala bafanti mandosala bafanti ya bongo te so mona mosaka leki aloba babétise ya bongo bato oyo bapesi makambo so mota kisi njoko asala bafanti saloba babétise ya bongo non faut toyeba ekoloba na batv eza mikolo eza famille olobaki aza lettre botanga te bokoma te moto loko afere moto apepara drapeau ya Congo libanda mpona musique oyo aza ambassadeur mais yo bosani ozoloba babétise c'est pas bien bino pe ba journaliste ne bosse émission so moni loko moko e ko nuire moto ba okanga eto alobi malamu te tombo sala ba montage faut ba kokata pour na protéger so bo tika ngope mingi c'est faux okolanda su fi mo basala na jeune mo bo ba finga PD to journaliste bonani lekechu eza na komene lekechu ba finga PD asala na fi mo fi na souffrir ba ko se maîtriser les caractères quand ça use danger ko fingara batu c'est pas bien yo ça journaliste yo bi comme on a dit omoni bat ba les caractères na chaîne o ba fingara trop PD wana na le bita da PD ba lo ba ni 3 PD voilà siko figa bongo zo les ko posa moi siko finga ka baninga ko fingara bo ezaki to te ça la bien te boy ba ko changer ozalo mutafiri wina la boete mais kolinga te obila tsa lwa yo le kolinga ka faire ko le kabato nyonso te baza ba artiste faut critiquer bango mais ndenge siko ya bien rappelle ko critiquer faire rappelle critiquer faire na critiquer tous les musiciens pour un côté la mutute so za mabe na critiquer yo so se pelo mabe na so za bien na lo beza bien vous comprenez net ba disque mais moi bon ba faire un extrait net bo extrait et beti makasi mais faire à côté longo studio à sali clip asika mais ba to so ka clip basoka oyo bimeli boso audio wana bimeli boso po oyo a sali clip abakisi maloba epesi na bana bien te pesi na pela makambu te nenga bakisi maloba ba clip ebele pesi na oyo audio ndes betami koleka ba disque ebimaki po betaki ya boso ba disa bon boy ba koswane ba langage to za ba to kuta nzia to kosola kaka merci na bilo nyonso ba ebolandi biso. Voilà, merci beaucoup Ndeko Gialor longa pour la disponibilité. Attends, merci. Naba tout vraiment bazuité en Kolanda biso. Topé sa ming ming. Merci na le Viking Vision. Wasali Alex Ngandou moi na ba maman le Benjamin de la presse. Mon ensemble vraiment Ndeko Gialor longa tokota vraiment na papa. Un grand merci na maman fille. Maman Masolo et papa Audace Milan pour la confiance. Merci infiniment mon vieux Patrick Trifazé. Courant ya Chine, big dédicace à toi l'ingénieur Dominique Yalanda. Depuis Luanda Zota Labiso, Olivier Nzingiti. Le pauvre de la ville, toujours à la recherche du trésor. Big dédicace à toi. Nancy Dumba, la reine de plus 33, mon vieux papi Mwakana la carte. Qui gagne Bambo Tenoe Bele, place aux Ali. Namoni Bongo Lionel Kasso, mon apotoa de partout. Nathalie Ramazani, moi Sinzambe. Maman Namala Onya, ma président William Ikona depuis Colorado d'Anvers, Mbotenayo. Maman Janine Kankou. Maman Safi Ilonga, papa Eric Bikembele, Bambo Tenayo Bele. Vous êtes tellement nombreux. Badjo Bazi à Nakata Lubumbashi, Jojo Chena Wada Station Express, de Biltubomba Lekidi, Lexion Mungunga, Bambo Tenayo. L'international Jimmy Baindoula, l'attaquant qui attaque, big dédicace, non, mon frère, place aux Ali. Il y a Jimmy Baindoula, l'attaquant qui attaque, Yabaï. Bambo Tenayo Bele, place aux Ali. Mon vieux Gilel Lusinzu. Papa na Giliana Nakata Cape Town, Orlando Bisso, Alex Ngando Lemno vraiment trop beau partager vidéo, bah commentaire, bah j'aime et aussi la biso bien quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.